Robino Mundi Bunzela kotaki yango kobima. Na na bokeli mutute na bika nzelo kotaki yango kobimela. Oyo lonaki yango kobuka. Mais cruane par rapport à question. Buka Charles Matoke toke. Yango kana. Toke. Oh nzelo kotaki mame yango kobimela oyo lonaki yango kakaye yango kobuka. Buka lona buka. Charlie Solo et un Missiga. Mais Doupidi Abeli Liboma. Bon, problème est Zanine. D'abord, Barimé, on a bien noté. Déjà, patron Pexi sur Maramona. Charlie Solo, mais ça peut souhaiter. Nana, on a Paris, Namboka Lola, Namboka Mamaria. Ouais, biso tout ça, soldat fait rigoler, soldat valable. Biso va bien comme ça, soldat poli. Les soldats polis. Soldats, mais il y a poli. Voilà. Msouba la même poli. Dans le Bible, ça dit que ça n'engage que moi par rapport à moi. Les événements les padres à PC rendez-vous dans Bagolo, Bagoloise, Mameloma, Nino sont dans la bonne musique. Le 26 avril, tout ça dans la Défense Arena. Raison pour laquelle c'est les missions, les bossos à Arena. Tout éclairci parce que faire rigoler au moment ma charge, peut-être ça n'a pas été baromi. C'est ça les bons moyens mutuali à s'aventurer. C'est simple. Vous savez, tous on n'est pas des cons. Na crina o zo boa ki logo mo boe. Na zo elo mo ba simani. Kuntwala na kumanima bagolo walingaka kuntwala. Sima totikela bayuma, sima totikela ba voisin. Bagolo bakitaka libusu, bazonga basimati. Mais ngai na yoki biso tozo mona tozo ka marambo yali. Mais animation ouais. Mais c'est comme si bandi marayo penatia. Tout marché ba monter ba negobele ba omi kolela na kombo na yo et surtout ba animateur ya Jet Set. Nga soki bango na osepela te ba lobaka na TV ke ba olela na kombo na nga. E kitsa bango ti. Ça les a bolite. Ah papa, 40 000 places. Ça ko inda wa déjà donc Calamine était déjà. Mais configuration to so et pena 40 000 to. Non, 40 000. Eh, où les padres? Ba quantité ya ba rideau. Où yo les padres? Rideau te. Zelo ko mona. Mikolo yo tout le monde n'est pas biso artiste na biso Robino Mundibu ba sortie médiatique na et comme go changer un peu mon cœur parce qu'il bossait ça là qui pour te voiler toi là vraiment ba vrai et ça vient ma bena na les padres mais les c'est comme si Romi go soignant et les padres moi na nzamba lo baraté bolimbisi biso to na problème na mututé to za na position to za na pour te changer te ba finga biso to tinda mututé elle peut muta changer vie na et to tindi mututé nzela ba kotaki yango robimela wenge na 12 nzelo kotaki yango robimela elo mikolo ale nzelo kotaki mwana ye yango kobimela elo moye yo elo moye na biso Jet Set à l'arabe improvisation et côté sur place en pleine émission solong ale nzelo kotaki mame yango kobimela nzelo disolaki mame yango kobimela. Arnold de Fouma.
autorité naturelle Bérado Prince des Zamunda. Ba salutation yango wana Arnaud de Vouma avant to kota na ben ya émission na biso to tika na nuto kana bilengi oyo na manzaka misapi ya Charlie Solo et puis na voix ya Yemoko animateur na biso. Félicitations pour la vie de mon Olélia. Il s'appelle Karamado, veut dire que Mali l'hiver. Baté Karam s'appelle Karam. Mali les autres bêtes, mais en même temps, le ballon on nika boroni na biso tozo boaka. Déjà tout banana nous Charlie Solo santé bonne. Ouais santé normal yo Monica Hervé. Ba lobby ah ouais maman show live. Dès que tu écoutes moi hiver, je suis sûr que tu kini moi mais on doit faire quand même quelque chose en étant que des artistes. Je suis là avec Blaise Créateur, le tenant du titre. Donc, bah, lobby, salo, moni salo. Ah, wande, go bebawa, avec le padre LD la Solka. Fallait déjà, bouler à tu es les lois. Tout ça, ceux qui 15 heures de vol. Comme un mbalamoko, Hervé. Surtout un soldat, il fallait qu'il y ait un moment taqué. Je sais que les gens ont staff tout. Il y a biso je sais pas c'est peli ba le roi ba junior de Mungu ba dadi kapasa ba José Mbueno ba Laskoni Mbunza ba Chico Mungu lauréat ba Chico Simisi mes condoléances à tout père de mère nae ba droit ba Gration mana do déjà ba za ko sepela ba Yani Kayenga moni ba Jean-Claude Songula do na micho to yema mo chocho ah bien na show live. Bonsoir Blaise. Bonsoir mon frère. Santé boni. Ouais, santé qui toko par la grâce de Dieu, tout ça bien. Nzambazo batela zo sunga vraiment ça va. Francimo Dia roi des Zamunda batu bango yo batu no bango yo orchestre yango babi to bandi makambo yango déjà ndenge to bandi lelo ti avant le 26 avril 2025 to banda oyara awa donc to consommer to somba ba billet ndenge toujours ezalara mais déjà il faut to yebana nous to lingi to yeba but ya voyage ezanini. En tout cas, merci. Bit ya voyage na biso. Eza voyage moya mulaite. Tozaka na 4 jours. To komi lelo. Moni toza na événement munene eza bon le 26 avril. Et zo senga il faut toya to sala makelele to loba to le rabe émission. Ndenge to le rabe émission na kisasa ndepe to ya a to sala ba émission pour la promotion concert na biso. Eza événement moko munene les pas de PC rendez-vous na ba goloa ba goloise ba meloma nino so ba na la bonne musique. Le 26 avril toza na la Défense Arena. Raison pour laquelle to c'est l'émission les ya arena ba comprendre que tout ça déjà na mboka donc spécial arena donc et puis au moni tu es vraiment mbelete et lora liboso
otoyeli non pour la promotion kaka ya concert na biso arena et puis masolo même qui ya privé ezali dans masolo moi mikeka ya privé mais yo biso tamula ite pour lundi déjà tous en retour à Kinshasa pour tous en concert le 15 novembre oyo na Goma na festival à Mani et puis le 30 novembre tous abongo na Luanda bana Angola bazela biso et puis concert monsieur na niveau ya Tanzanie bazela biso tout ça vraiment très chargé. Na moni présence il y a Rita Bola moi c'est kitoko moi c'est Nzambe moi c'est ba Fossette matame toboka donc ils allaient na mtena niveau paré wa moi c'est matame toboka ma douceur ba Fossette le roi likambo moi na Paris wana petite propre moi na 20 mai makila to kutani siko na ndenga Paris Rita Bola zo mérité ata musabiso na carnaé au monde ça bien ba fi na Paris ba okumba ba na permis et là c'est venant que ba na poto à solo donc on est ensemble ba base la biso le 26 avril raison pour laquelle tous alliés raison pour laquelle car ningo lobby tozali awa Junior Nambi Armelo prêtre ya mboka Mamote na yango mais déjà Charlie Solo déjà comment on a eu arena salle o ya muneno ils ont motivé au nid vraiment quand même ramène est-ce que à combien de temps ça là on peut keba pour la moi singa ouais donc veut dire à combien de temps les kolokuna motivation on a déjà salle ouais biso tout ça ba soldat faire rigolo ba soldat valable biso ba benga ba soldat poli les soldats polis ba soldat mais il y a poli voilà bah msuba la même poli dans le bon ça dit que ça n'engage que moi par rapport à moi na philosophie n'engage ça dit que tout ça ba soldat poli voilà parce que président fait rigolo nati na epezaka aza poli aza embre donc voilà déjà eu à une voilà donc awande bakambo yango à Paris la défense donc je crois que rien à dire awande mamozo beba le 26 donc deux fois T n'avez plus de blaze il y a écrit on a ba golona ya débuté ça mobondo blaze tout ça la plaisir na maboke couper ça vraiment il y a un de tigelo micro ça deux fois T Charlie Solo mi sapiswe ana na Paris na mboka Lola na mboka Mama Maria yuka bagolo bagina galiboso bazonga kasima bazuri yakina galiboso azonga kasima tia ina dansa bagolo ina malembe dansa bagolo ina malembe kontwala na komani mabagolo balingaka kontwala sima tutigala bayuma sima misigale padre boué Banzele balingaka boué ma chérie balingaka kakaboy Rita Bola madame kakaboy wala pari madame Idriss de Braza Yolande Masianga mais na crina ozo boa kiloko moko boye nazo eloko moko basima nini kuntwala na kumanima bagolo balingaka kuntwala sima totikela bayuma sima totikela bavoisin bagolo bakendaka liboso bazongaka sima te créateur to comprendre te panzela biso kuntwala na kumanima bagolo balingaka kuntwala sima totikela bayuma sima totikela bavoisin dansa bagolo bina malembe ndo bagolo bakendaka liboso bazongaka sima te pas zore yakendaka liboso azongaka sima te sima totikela bayuma na bavoisin biso tokendaka liboso wana eza yango te metona babiloko ebele omoni ona olakisa daya bato ambiance oyo tokopesa na la défense arena na yo arena les jours là Charlie beta nanu oya dosement oyo tosalaki lelo eza beta rara donc spécial yo arena Awa,
tozo mona tozo ka marambo yali mais animation ouais mais c'est comme si bandi mara benatia non bandi mara pourquoi so moni bandi maté na mokili fo yebage bato to bakondima ote bafanatique à Vita baza ya Mazembe baza bafanatique à Paris baza ya Marseille baza donc c'est normal moi na nzambe kutu bato baboyaka bongo ngai soki baboyi ngai mokili no se boyi ngate ezala bato musu bakondima nga misu bakoboya ngate to marché bamote bandeko ebele bakomi kolela na kombo na yo et surtout ba animateur ya Jet Set nga soki bango na osepela te balobaka na TV ke baolela na kombo na nga ekitsa bango te baza ba bon animateur basala ba boulot na bango bien et ba baoloba ke baolela pona Blaise Créateur baolinga ba comme ça Blaise Créateur nani nga izo arranger ngate bakolela te ezaka ke to sala nde musala eloko eleki kaka musala ezate biso tout ba animateur bazwa biso pona kobwaka so bino bokomolela na kombo ya mutu moboye bonga bopesa mutu na mapapu be bopesa ba force non Blaise azane simple atala koloka batala kutunde to bwaka bosko ba oba na groupe o te fait rigola musika non na te fait rigola musika te nazande mwana ayoka ka consigne ya papa naza mwana tosaka papa mwana ayoka ka consigne ya papa et puis mwana azana fidélité na orchestre na bango et puis mwana lingaka papa de vrai le biso trois questions ben yango zo mona nazo ba parier ba 4 jours dans les pambara boy papa ba ko même parier ba 4 jours dans les pambara boy non Blaise aza moto lingaka boulot na lingaka bato ba na musala ye pas na musala pour ça la bien so moni bato musu bazoya kolobaka trop seke ba ko na ba musala te de tout ça la ne musala to se pesa ba goloa union fait la force yo ye na break ngana na break muninga na break ndako tongami do ambiance senga na mutu moko te senga to za lebele ba o bazate mais ça pena ba o baza ba sa musala siko parfois yebite to za ba 6 à 7 animateurs Blaise aboka ye monte Blaise akoki jamais kolinga ko boka ka ye moko animation ezali lengi te sentiment na question aux soirs et boka te na solo langa normal ana boka boy oui voilà qu'on notique la Charlie mon na boka boy so na tindi allez dans sa bagolo mutufutu et c'est une réponse dans sa bagolo bina malembe comprendre il faut qu'à réponse kuntwala na kumani bagolo balingaka kuntwala malembe Charlie malembe pardon Charlie to komona et c'est la réponse parce que ça na nga moko comment on a ça la réponse animation c'est na boza 2 ou 3 ou 4 ninga zo ko kabina besoin c'est la réponse et ça bongo donc so moni ba bazona ba makambo bele na TV botu na bango bien ça la opé passe et ça la nga et lo que ça la ngo ya Jet Set et lo que ça la nga passe ceux qui nous a concerné te ça la nga passe te nga moral les a bien tous a na suprême cas moko je suis de nuance au total et là so il a validé pour moi c'est fini tu vas beaucoup comme ça mon tabac polémique et Jet Set orchestre ya munene mi parler la défense de le 26 makambo na biga mais tout respirer non comme ça nana tout na moi des questions mo ya show na ça la pas de surprise hein les surprise en wezanini ya héros acoustique voilà 10 match acoustique souci passeport avec plusieurs et bien maman il y a pas ça que c'est tout ça ba tiki lo passeport mais maman ba bien comment non et comment non hein bon ba pe ba l'accent bien bango hein Blaise Créateur ouais passeport non ah to ça la boye bakangi mutu basingate bakangi mutu ba chaîne te donc si leader a peu de confiance c'est que le passeport plein de visas Jessica Matata la marambo passeport de Banque de France ni secrétaire ni mon bureau ni sécurité tout bomba il na caméra oh visa na bomba il visa États-Unis bomba moi il na té donc l'accent il y a Schengen yango yo bato ba mona ngo et puis c'est où la voilà yango yo moni donc toujours tambola nango moni confiance au les pas de sala rabiso biso fait tozong c'est la raye yango biso no kese na biso ko carbonesa raté tendance à rater participer à rater tous à la frère tout ça la musala so moni muta décider à ça la makamnaye ils a ko engager mais non condé OK au pega du micro on a posé aux questions vite fait pourquoi kaka fait rigola ni kaboloni tout ça là on a concert il y a Stade des Martyrs avant Stade des Martyrs et Betama to Pedra Ozan de Bonabiso artiste na biso les café rigola au bisonios to ebi et lubama mabe et lelo toza awa toza l'événement et zo c'est la biso
na Paris la Défense Arena Dupidi Abeli Liboma. Bon, problème est ça. D'abord, Barimé, on a bien noté. Déjà, patron perçu ce moment. Mais, Marambo, non, on a sauté. Moi, je la Bini, la Bini, on a parlé la défense. Mais photo le bélan. On a dit, ah, on est pas Golo, pas Mobondo. Et ce monde était que Bini, tu Bini. Tout éclairci parce que faire rigoler mais ma charge moi peut-être ça n'a pas été baromi. Quand c'est ça les bons moyens mutuali à s'aventurer c'est simple. Vous savez tous on n'est pas des cons. Alors, il y a un moment dans l'accès pour passeport pour une crédibilité. Vous savez, on traite avec des jeunes, nos leaders sont des jeunes. Par exemple, micro de l'autre n'était kala. Au bet à l'orchestre c'est moi boye. Yo misé aux ans 18 ans. Mon l'orchestre c'est combat déjà dans 75 ans. Toi sur la table, ça dit que. Au lobby. Toi sur la table au télénon. Au y a l'orchestre c'est moi boye. Yo aux ans 18 ans. Pourtant nous c'est comme moi on a 75 ans. Ça dit que toujours bête actuel na l'orchestre c'est oyo. Biso ba patron. Tout ça dans na bekara ba âge de immunité. Ça dit que nous traitons avec les jeunes. Or traiter avec les jeunes, il faut avoir la manière. Il faut avoir l'intelligence, la loyauté, la fidélité. Hein? Il faut la montumo, ça dit qu'il faut la partielle quoi. Donc il faut la maturité, la patience. Il y a un moment où Charlie Solo. Les lots, tout le monde a un passeport. Le monde a un passeport. Voilà. Ça dit, que ça va vrai. Le président Ferrego, là, a l'ingaba vrai. A l'ingaba fidèle. Il aime un Charlie Solo, j'aime des gars qui sont fidèles. Parce que Mouto est fidèle, ou est loyal. Et à Mouto, de la plupart de votre bongo, à cause de trahir. Vous savez, lui ne peut pas trahir parce qu'il est fidèle. Donc mingi omoni masolo tuni wana biso bato babela mabomba te. Donc ozoza dupidi un peu moins très mort. Non mais ngana tangi komba muto te nga non ça dit que moi je vous réponds na contexte oyayo. Omoni ba mabomba biso bato babela mabomba te. So moni muto beli boma luka tuna yesu ya beli boma asimini ni moko. Biso yango tato songi poto na pete. Na pete tala boto. Na pete. Tu na pete. Donc ça dit que bato wana to boire mais to parce qu'il faut te faire dans le monde. Bazoluka ba belza ba moni baza ba ingra d'abord. Bazoluka ba sala na bango ba 10 na bango. Lesko bazoluka ba belza maboma. Ba bomela biso. Ba salir image ya boss ya président Ferrego là. Mais ils en ont les sans effet. Biso yo wa talamoni poto na pété. Donc tout te ka pété maman. Tout ça pété tout ça le plaisir na bijouniota Sada. Bijouniota Sada. Le logo kamaki akida sarena. Événement le 26 avril 2025 mitali parce que les événements morts en avril 2025 mais yango ko kanga 2025 mobimba donc o raté mitali ceux qui n'ont aussi billetté er yango bambon déjà leki donc profitez zoara déjà billet na yo nenge ezalara. Mais vraiment moi ma banga tu pour moi déjà veut dire que on chiter quoi. Te toqué ko boire. Ouais même ça nga moi veut dire bana Grenoble bana skoni mbunza ba gracier au mana
papi sur les sages donc mais Givenchy Banque de France pas au talent. Givenchy Banque de France. Bon, d'abord Hervé mon frère. Il y a Givenchy Banque de France, il y a Chico Mbungu. Chico Mbungu, Givenchy Banque de France, Mobali Pembe, moi si Pembe, Basangani. Barobota papier ou blanc. Et donc Givenchy Banque de France, il y a Chico Mbungu. Ouais, biso yo ba vrai il y a les padres. Il y a les padres. Tokomiga Lélo ba fatigue mais malamu émission. Vrai soldat. Des soldats polis. Voilà. Donc Hervé, je te remercie de nous avoir reçu à ton émission parce que c'est pas facile. Merci pour la considération parce que c'est pas n'importe qui. Non, ma Lilio, mais dis-moi en tout cas vraiment merci. Na pesimbo na Eric Mpanza. Papa, par Eric la défense en goya. Papa, ben non, il y a un concert, moi, m'a dit, ça l'est aboli, hein? Ah, papa. 40 000 places. Déjà, donc, mais configuration, tout ça, il y a 40 000. Non, 40 000. Eh, où les padres? Bah, quand tu es à Rideau, où les padres? Eh, Rideau, c'est là que mon concert, en 2025, en avril. C'est là que mon Eric Mpanza, na lingo za yela na concert oyo, yona maman na biso Chimene Magonda, hein? Chidor. Na pesi na bengisi Didier. Genda, hein? Papa para Orlen. Na moni Fisto de Braza ya déjà soma bien na yo. Na moni Adonis Djikase, papa soma bien yaka. Hein? Donc na moni Aris Panda, bino ba na Genève. Yela ngana ba Jade la Perle. Moi, c'est à Zing Mvoulouzi. Tu vois, déjà des belles belles. Serre n'a ni Basile. N'a pas zéro awa. Tonton Moleka, Code Kombougi. Hein? Mpoussi à Talo. Arnold Nzambe Amibali dit Bana Valence. Voilà. Baroya déjà Kalamingité. Parce que son a cité Boué. Basomba rapé, Basomba. Veut dire Basombi, j'ai mis sur Basombi, 300 billets. Donc, Balobi Paris, Katamabo Kodaï. Yo Nani Ango Junior Ndambi Armelo. Ouais, Junior Ndambi Armelo. Veut dire qu'il y a aussi ça m'a battu non Serge de la kasi makambo ya ngono ba ingra ba mise ba ingra ils ont ni on faut futa ils ont télé donc Vano Mokano perd double à ce qu'on a continué la série à Lyon bango bazara ba tonto Sims 5 étoiles Paris la défense ya ngoyo mais avant au côté non la série à Lyon Blaise créateur tu habité na tout nango question pas na auto tout la Blaise comme ça on a aussi ça Mikolo yo tout le monde n'est pas un artiste, un Robin Omundibu, la sortie médiatique et comme il changer un peu mon cœur parce qu'il bossait ça là qui pour te voiler toi là vraiment vrai et ça vient ma bé na les patres mais les lots c'est comme si Aromi go soigner moi azamukolo ayebini nazo sala etali bisote bisozaka na même position tozala nango mais il y a lobby or aussi les padres mo ya elo wana biso tozaka place tozalaki et ça c'est pas possible vous savez lelo yo kande balobaka yago alobaka te akanga monoko maloba na bango ya pamba ignorance na bango zéro. Allez, si tu veux parler, mon cher ami, il faut tourner la langue. Donc, il n'est pas vraiment dans un balobaraté. Boulimbisi. Biso, tu as un problème, tu as une position, tu as un peu, tu changer. Tu as un peu, donc, tu as un et tali biso te. Ezo, ba finga biso to tinda mututi. Elle peut muta changer vie na to tindi mututi. Nzela ba kotaki yango robimela. Wenge na 12. Nzelo kotaki yango robimela. Elo mikolo. Ale nzelo kotaki mwana yango kobimela. Elo moye elo moye. Na biso jet set à l'arabe improvisation et côté sur place en pleine émission. Solong. Ale nzelo kotaki yamoko bimela nzelo dusolaki mame yamoko bimela Charlemagne ok aboma libala aboma libala sia limola bafie limola bilula esuki liye mame
Charlemagne, ok. Charlemagne, ok. Zelo kotaki, mame, yamoko bimela zelo solaki, mane, zelo bimela oyolo naki, mame, yamoko buka, yamoko. Donc si je comprends bien, Robino Mundi Bunzela kotaki yango robima. Na na bongeli mutute na biga nzelo kotaki yango robimela. Oyolo naki yango robuka. Mais cruané par rapport à question. Buka, Charlemagne choke. Yango choke. Oh, zelo kotaki, mame, yango robimela oyolo naki, yango kakaye, yango buka, lona, buka. Charlie Solo et à Misikia. Mais c'est par rapport à yo, à Finayo, par rapport à Mounibs, les lois remis aux ongles à Moutou, à comprendre qu'il y a Ferrego, la Nika Boroni, na ya na bangali bosso, ya Wenge. Ouais, d'abord, président Robino Mundibu, parce qu'il y a président, il y a orchestre, il y a patron, il y a orchestre, vraiment. D'abord, c'est mon ami aussi, hein, Ama Sarangaï. Donc je ne peux pas lui en vouloir ma baise là. Bon, c'est la vie, hein. On va dire c'est la vie à Moukolo. Donc on va reconnaître que peut-être ça pas pis, ça pas tenu et puis voilà. Donc venons voir. Limbisi. Non mais c'est comme dans Limbisi. Est-ce que Robino Mundibu a un problème là? Président Robino Mundibu. T'es mêlé à Balbio toucher Ferro, toucher Jet Set. Bon, en quelque sorte oui, mais bon. Au moins, on a le quoi y est moko. Alubi en ok, ce que touché Ferro touché. Donc ça n'engage que lui. Déjà il n'a pas propos par rapport à il y a lobby, hein. Vous savez, parce que moi j'aime pas vraiment des polémiques. Donc on a y est moko à l'obaki yango. Mon gars la taille dans l'émission là tiens. Bon, mais le coup là, si on a déjà pas confrère non mi gagner ma paix, na yo, c'est que déjà les camoufleurs qui pas deux trois personnes, c'est que vous avez déjà les camoufleurs en réalité. Bon, ce que ça bon, il y a mon gars aza mukolo, il y a mon gars n'engagez pas comme nous on est. Mon temps tu es raboui. Il y a des gens, il y a des gars qui nous soutiennent. Moi même sous ça on remercie on a raté ça na moyen na raboui. Ce que tu as commenté, tu as déjà net, tu pas déjà moi mini valise pour yo mutu na pena kati. Tu bien na kiti. Charlie Solo. Tu as marié, biso to ki mara potote. Qui baraté, donc nettoyer boyer. Mais yo a la charge en mouvement qui mané. Pour 4 jours, non pour 5 jours, on rentre le mardi matin, ils a bongo parce que faut que Goma, après Goma Ngola. Mais bon ba msus ba été point ba marque house tout ça. Non ouais, ba marque house marque house. Bayete Masalanga Ilunga, le colonel Braddock, mon colonel Braddock. Bango visa no bimi chargé des affaires impossibles. Non, bango yo diga la fois passée moi problème mon niveau ambassade par rapport à visa bango zo retard, mais cette fois-ci je crois que mamna bango ils ont déjà en cours donc d'ici to yana bango. Salo ka wona salo. To yana bango. Colonel Braddock ya. Sans plus tarder, donc on a fait un sabatuna, avant de faire un sabatuna, Batunayo, Blaise Créateur, on a un bino micro. Balobi, le 26 avril 2025, Tozo Beta, toujours c'était Toza Awa, Tosomba, Babiye, Nabisotoya, Tosepela, et Longo, ensemble, na Ferregola, Nika, Boronina. Live spécial You Arena Ferrego. Donc tu la mission créateur micro à Saranango et puis tout le monde en a à la prochaine case biso na tu la micro à Saranango et puis son gaz micro à Dunanga quoi. Il y a na boka na ba tu vraiment so Blaise Azui c'est fini. Mon papa Jean-Claude Songo là, il y a maman Nathalie Massé, c'est grand prêtre. Namoni Papikos le sage, maman Ida Nata na Grenoble vient na banga. Namoni Junior et Mungu garçon noble depuis Londres. Pourquoi pas mauvais Dadi Kapasa, hein? Safi Japana. Namoni Yannick Kaenga, Supop Swami ya Gludimbala. Pourquoi pas le président José Mboueno depuis l'Angola. Namoni Chico Seba Mfubu depuis Crey, vient na prêtre. Ya Matatiana, namoni Jacques Lifessi. Encore et toujours. Harmonie Lova et puis Azel Loudies depuis Londres. FL, homme spirituel, Natigi Langai,
ba musicien ba artiste micro basara na lango neseke la Facebook yala la belle fille Gislaine Senga ya ba Gislaine qui Gislaine c'est Senga moninga narita bola kaka boy doke nzelo kotaki yambo mame yambo kobimela nzelo dusolaki mame yambo okokotela oyo olonaki yambo mame yambo okobuka buka chasa lememba buka nzelo kotaki yambo mame yambo okobimela Gislaine Senga mame yambo okobimela buka merci bye